Nyakero azali rwandaise oyo abotami na Congo. Bapara na ye baya banda kala bakufelaka kotoyo. Ozomona Nyakero aza mwana oyo atangi penza na kati ya Congo. Soka abotama na Congo te me atangi na kati ya Congo. Yango na moni première action na ye akine pe ka kozwa ba orphelin aye kotsa bana ba internat de là comme ko boaka bango partout de gauche à droite na ba bourse ya mboka na biso. Nyakero aza na ye congolaise te. Ezande mona na ba camère c'est pas un congolais. Ozomona. Donc testo bimisa nyonso tout coopération ya libala ondenge lekaki na présidence oyo. Bazalaka so libala na Félix te. Bakenda ko benga ndoki Nyakero bakenda ko benga ye ko benga na camère ke yo ifo ya tan makambezali a boye yo foza la mwasi ya Félix parce que tozo pesa masolo kuna foza la wana po servir makamnya surtout. Si on regarde bien on est dirigé par Nyakero. Ba Alexa Félix ka rapport na kotia ka ba signature take mwana mboka. Tant le baron ba tumsuni akasala kwa to yaka ko exagérer, mais non, ce sont des choses vraies, ce sont des faits vrais. Oh, et bima pe la carte la présidence et bima biso kuna eyeli biso tina ba inbox. On le sait. Même quand je dis ça comme ça, même quand je parle comme ça, tout le roi papa Morningstar, papa Poutine, ils sont au courant, mais ba kolinga kolobango ouvertement boité par diplomatie. Moi, je n'ai rien à foutre. On a la lobananga, on répond à la tina na moté. Mais bango par rapport à la diplomatie, na bango barolinga ko filmer biloko wana ouvertement boité. Ngana confirmer information ana Nyakero na Félix déjà neza ba botate. Bazalaka ba makangu. Nyakero azalaka lokola makangu. Moi si au papa tena bala ezalaka moi si ya mongo yoyo na bosa su kombo na ye Gisèle Mpela. Ndenge ka mobula mibale ezalaka moko azana Mpela moko akena ko taper libale pa Nyakero. Mais à force à ressentir le côté Nyakero, c'était une femme forte à ça la rakata à pongi na tongo. Azalaki aide soignante, nami ki na bango poto. Ozomona, moka ki ba potel na Pela, moi akeko kote pa ya Nyakero. Mais Nyakero tant à moni que Félix il faisait tellement rien. Nyonso te baneti la suka ba sa ela kaye boyoka payer moka loba yango bien que batuna yo za vivre en ndenge nini parce que tu n'avais pas un travail, je vivais avec le salaire de ma femme aloba yango ye mokoti ba kosela eta ye moka loba yango alors nde Nyakero ya kiko pourquoi na ke ko vanda na vaut rien boy ndabwa kisakaye allez azongi pa moi si n'empela po bazonga na boelelo bomona ba na présidence ezali bala cop caméra bengi petite sœur il faut zonga na muto là parce que tozo pese makambo ba benga Nyakero ko benga et tombaki pe ke Nyakero ye moko na papa bana ye basi ba kabwana ka déjà akima déjà Londres akoma déjà na Belgique nde place baza okutana na Félix. Ne place Félix moi d'abord kotaka ki Maroc ki marion et pas ya Nyakero. Ozomona. On a zonga na parce que to pese makambo. Ko pese makambo yango ne Nyakero azonga ki pembeni na ye. Yo faut la pembeni na ye parce que ba yebeli pe le système ba virunga. Yo faut la pour surveiller ma soreza ya biso. So ozana ya ko échapper biso te. Teo kama mbala moko Félix azonga na Nyakero. Yo mo te bazonga na Nyakero mbala moko bazali pe na Mpela pela kutu na Zeniti mwana botami na kacha pouvoir à Félix. Mwana ya bébé abotami bazana na pouvoir. Balaxi pa ki otala pe mwana. Ti bakiti bango na Kinshasa awa. Papa. Mais baza au courant na yango ba yebi yango. Ndeko tulushi na lingi na ya kopesela yo. Nazo tia à haute voix. Oya Monique Elia nazo kosela Félix makambo. Aya ko démentir. Même moninga na ligne était. Même moninga na ligne était. Ceux qui ba ko koma sala capture d'écran tindelanga, ceux qui audio tindelanga en inbox.
Félix na Nyakero batikala kobota te. Nyakero abota bana na ye kote mususu na mobali mususu na vi na ye azalaki na yango. Félix pe azalaki na vi na mususu aboti pe bana na ye pe kote mususu na vi na ye pe yunga na azalaki nango. Nyakero na Félix bazalaka na bana te batikala kobota te. Ngai Eliane nazolo bango a haute voix. Oya Monique akoko ya ko contredire nga aya même omoni nga naza na ligne te tindela ngango na inbox soki par écrit fais-moi capture d'écran pour na yeba nani akomaki po soko transférer kaka message apamba yeba na raté nani akomaki voilà ça il a capture d'écran soki pesa audio na koyeba soki eza nani tindikela nga yango voilà c'est de ça qu'il s'agit ngam na lobi yango bolimsanga Nyakero aboya Gisèle Pela a continué on va na Kinshasa parce que ce baby ça image ya coopération libala na bango na présidence que moi si no fa zonga na pote pas za rova na bala na okuna awa oya yeba nezanga soki ya komi ko ya ko telema na makama libala na bino awa ezobi masalite donc impele fa zonga na poto pela bazongi sa le quoi colis na bana na la gomme nayebi ke bozaka libala ye mama bana na yo me awa te awa eza kopi na nga na yo ye akoko ya kotia motu awa te ye mpe pele azalaki mpe immature akasi epelaki mobali nde pene aza pena na pouvoir ya malonga abandi koya kosinye basignature ya makambo mosusu ye moko abandi kozwa bainitiative mosusu ye moko na lolendo nyonso tuke mobali na ngai tellement eyebana ye kaka wi bango na Nyakero eloko eza te eza kaka coopération mais nyabi te ezokobebisa image ezobebisa image ya makambo ya ngai na yo na présidence donc ye fa longwa awa pardon bato basala naboseli kombo ya bato yango oyo Nyakero asengaka que il faut pas qu'il continue kozala awa ya zonga côté na ye soki mobala banomone ya banomone ntango akendaka poto wana abanoke omonele kuna na bana mais ye faut pas qu'il azala awa na Congo fo ezala kaka ngai nde madame parce que kope yango eza ndenge wana papa nga katulishi oya pouvoir ya makambo ti oka pene le pouvoir de la honte oyo bango babengaka honte makambo eza do bato moko bakolongwa ko nayebi te idepesa kozala na histoire nini ya kobeta ya malamu na mboka nayebi te so kozalaka na histoire nini ya malonga ya kobeta na mboka batiki mpenda ba mauvaise histoire na nsima na bango pardon matro bosiko kasini okasa Félix azalaka na bana nano Nyakero mais non Félix abotana mpela Nyakero abotana mobali mosusu bango na Nyakero baza na mwana te na bino bazalaka kaka bamakangu ndenge ezalaka kaka bino mibali kaka na momi oyo ozalaka ne mama bano ezopete na pale moke ekota no libale pa motu mosusu okabisanga makambo ndenge ozoyeba bango te bon, c'est normal aussi. On se donner penza ma politique à mboka na sauter mais essayer quand même de s'occuper de mboka no sinon te politique na biso ekolanda bino ekokanga bino. O mi benga wana na ingénieur non. Alors ingénieur na kati ya congolais en tout cas faut la na mboka non parce que plus tard faut luka ka investir na mboko. So ite mo boulot Histoire ya Félix na Nyakero na présidence quand ya robo yango c'est-à-dire c'est un taliban pour la plupart ba vrai congolais ba yebi yango bazaki na ba mal entouré kuna kati ya présidence la bango nyonso te za ko fuite nango libanda nyonso ezalaka nango kobima c'est calmé non moi moké to pemi quand même tous les jours ba histoire za ko bima libanda Bolim sang. Mamie.